22 juillet, Namobu et les Kaki. Dans le roi qui a le 25 juillet. Mais le 22 juillet, tout ça là qui a un centre d'accueil. Tant on a mon acquis de Batouazal qui bondit ma partie. Dans le roi qui était Moko Azalakana est libre. Akenda et Sikaya Lingi. Kasi, ils ont dit l'occasion pour nous kabonate. Balana balata kuzalaka wana mukoloma yenga na dimanche. Sikamoko na ba patillon surtout. Mais na di comme moko kwa musakangai. Bawe bazana kate ina ba parti bango na bango bakai pembeni. Bazakolo bakamakamba ma parti na bango etango suba ke kotana abe babandi ko swana ka babandi ko pesa na kama duba oyo ya makasi biso izani pona ko kabana te soko ko tena ba parti wana izali te poto kabana na baninga laksi soko mutavati cravate na oyo alati cravate te distinction ici mon ami batwana bazalaka opposé yo kana ko opposé na nani tozana opposition te ngana pekisa kitende volata cravate oyo balingi kulata yango kokolata okuzala meme na parti ngenini volati cravate na yo wana ngana boyite soko bomoni ngana lati yango te pamba te na zana be lamba ya cravate te batungile ngai ndenge mutu oyo mutu sumbili ngai yango na ibiete asumile ya pesa ngai na lati kaka banda peruana balubakete na mukirma bisu te lata cravate te na kulata ngana zalaka très obéissant et c'est quand ba pesa ke liberté mutio soko kulata e cravate mais yango elakisi ete soko mutu lata cravate akomi ennemi ya mutu boye na pesa ka lontari la félicitation lontari la toute cravate na ye azana ennemi na mutute donc mingi na moni ne posa izala kana bino bolata cravate kasi bazala ko banga papa na ibite soko na kosi ezala kandengo wana lata cravate na yo ozala na parti politique ndenge ilingi yo oyo lingi ko lata yo lata na moni tamu susu lontade lata ya bakosi tamu susu tuti pe cravate na ye donc nanga impia ezali ndenge wana ngana zana ngana parti te pamba te nazali au dessus du parti soko na zala ke bilamba we batungile ngai soko batungile ngai bilamba yo no balata ka cravate na lati yango kanse na yibi kusala yango te soko na yibaka kusala yango wana nde eloko ngana sali bongo na lata tendenge nini wana kasi to yibi yango kusala yango te elamba na biso ifo muninga sali la biso ekukaka kusala ikisita nde malamu nde to sala na eloko ya biso moko kasi eloko ya biso moko peto yibi kusala yango te yango wana bawe balenga ka lata cravate tuta cravate na yo na boyite na kusepela ka dusu mutakwama dio comme susu yengala toute cravate na ye azala MPR ezala na PDC ou ezala na UDPS ezala na UFRI ezala na parti nini lata cravate na yo mais ezali mpona kotia muninga mususu enemité biso na enemité to gani pamba tena mona kayango na moni petata na yo na tata teka sala tuti na ye wana kola kisa ennemi na mutu tene ngana zala ennemi na yo donc na ngai bisunyo sotali tata moko mama moko bana baba simo kimbangu ezali pentangu na yo pata tutunga mukiri musika to gani pamba te soko kamati cravate kumi ennemi pamba te papa lati cravate te donc ndenga ya sala ka MPR te ana zana parti te na azali au-dessus de tous les partis que ce soit en Angola, que ce soit au Zaïre, que ce soit en Zambie, que ce soit au Congo, Ganazali au-dessus de tous ces partis. Donc, si nous sommes Ganazali,
ogana kotala ngai na na UDPS nazali kaka kuna na UFERI nazali kaka kuna otala ngai kuna na MP nazali kaka kuna natal na PDC ba parti nyonso tu nga nazali pona nini bato na ngai bazali tokani yango wana kaka nde oye ngana lata cravate kasi papa tango kumana kuluba nini bamba temi bazana mposa soko lati cravate o lati chemise mposa de utia cravate kasi papa na kosi merci beaucoup na kanisi to sito okani tokotaka na opposition te tobundaka na gouvernement te mibeko ya lingomba na biso ezali ete oyo azali na gouvernement en place yende biso tolandaka tofingaka gouvernement te tobundaka na gouvernement te mais lelo toza komona bandeko na biso ya 26 égale 1 bazo kangama na bato oyo baza ko contredire makambo yo gouvernement azali kolinga biso tokoyokana na bino ndenge nini biso tokoyokana na bino ndenge nini tangu bozo tambola contre doctrine bokomi na doctrine mususu tokosangana na bino sikoyo ndenge nini 15 ans après séparation tokotaka na opposition te tobundaka na gouvernement te mibeko ya lingomba na biso ezali ete oyo azali na gouvernement en place yende biso tolandaka de kama mususu na linga kulubila na lubila kyango bandakala na pesa ka benu nzila mutu na mutu akota na parti politique oyilingiye 22 juillet na mobu elekaki na longwa kia wana le 25 juillet mais le 22 juillet tozala kia wana centre d'accueil tauna mwana kende bato bazali kubundira mpona makambo ma parti alobaki te moko azalaka na ye libre akenda esika ye alingi kasi ezali l'occasion mpona kokabona te mais lelo toza komona bandeko na biso ya 26 égale 1 bazo kangama na bato oyo baza ko contredire makambo yo gouvernement azali kolinga biso tokoyokana na bino ndenge nini alobaki te moko azalaka na ye libre akenda esika ye alingi kasi ezali l'occasion mpona kokabona te mais lelo toza komona bandeko na biso ya 26 égale 1 bazo kangama na bato oyo baza ko contredire makambo yo gouvernement azali kolinga biso tokoyokana na bino ndenge nini ezali l'occasion mpona kokabona te biso tokoyokana na bino ndenge nini ezali l'occasion mpona kokabona te biso tokoyokana na bino ndenge nini ezali l'occasion mpona kokabona te tokotaka na opposition te tobundaka na gouvernement te mibeko ya lingomba na biso ezali ete oyo azali na gouvernement en place yende biso tolandaka la vérité écoutez Kalabele la vérité les mensonges restera toujours les mensonges tozali kokende qui vivra verra